nyonso ebongi na ngai nazoyemba pona lingi yo sepelisa motema na ngai salelo mokili eka moi. Merci beaucoup, fidèles internautes, très contente et très fière d'être avec vous. Le fidèle qui sont branchés, ce que tu es en train de nous suivre sur www.ecordc.com avec votre la Neymar de la presse, votre Tania Mabedi. Tania Mabedi, je suis là. Je dis merci à toute ta famille Eco RDC, à commençant par le boss Jean Chubo Chubaba, Merlin Niwa derrière le caméra. Je vous aime beaucoup. Et tout le fidèle d'Eco RDC Neymar, Boluki, Luki et moi Mingi, Azalaki, moi, en déplaçant qui m'endambo mais yo aza on a vu que je suis là déjà et merci na bana nzambe nyos o ba ozali baku ya kotala biso lelo vraiment to sola to sana na évangéliste Roger Baka le moindre de tous karanda lo baka karanda ebisa biso to sola ni maman ebele. Bonjour évangéliste Roger Baka. Bonjour sa servante maman Tania, que Dieu te bénisse na kumisi nzambe parce que lelo nous avons eu la grâce de recevoir un cantique au début de l'émission Kola Pambola yo. Na sengi merci na ba union sope bazolanda biso tikan Kola Pambola bino ndenge tolobaka étant toujours prêt avec toute simplicité et humilité à pouvoir répondre devant quiconque nous demande l'espérance de notre salut. Tous autres traversé période moko o nzambe azali ko restaurer le valeur spirituelle qui était inversée. Job chapitre 11, je vais dire psaume chapitre 11, le verset 3, excusez-moi. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ceux qui m'ont beaucoup, il y a beaucoup d'ambiés, tenge misi yango, santu basalanini, mais nani tenge misi moboko. Si ce n'est les personnes qui ont enseigné les fondements. Donc, ceux qui le to komi na point to komi lelo, et que l'église est ça sous na ba réperté, et que batu balingi suko sambela te, et que batu ba décider ba zonga na ndaku ba no sambela na ndaku, c'est parce que ba moni ba anti-valeur, je suis désolé, ba moni ba anti-valeur na kata église. Alors maintenant église, ils ont distillé misère. Église, ils ont distillé malheur. Église, c'est comme qu'on répandre pauvreté parce que le peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6. Il y a une décision en vue de préparer l'entrée en mission de la nouvelle génération. Et puis, nouvelle génération, et ça par rapport à AGT. Nouvelle génération, c'est parce que nous avons 30 ans, 40 ans de une nouvelle génération. Tu as une nouvelle génération par rapport à nous avons 80 ans, non. Nous sommes dans le vent des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Dans un avant, il y a Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 3, je paraphrase. Merci beaucoup, l'évangéliste. Acte 1, 8, le Bible. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En Judée, en Samarie, à Jérusalem, et dans toutes les extrémités de la terre. Si quoi moutounion soit zondima, l'avènement du Saint-Esprit selon la prophétie de Joël. Vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Otunaki mutuna moko dernièrement. Donc, tu as la problématique, il y a moi si à côté à toi, à côté à toi. Donc, et sa conférence, yo peut participer, otuna mutuna na yo mukoloana. Mais en entendant bien aimé dans le Seigneur, mutuna mama tuni est clair, toko tana débat lelo. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka, le moindre de tous. Lelo, toko solo mingi, et ça les solo to solo là qui, au émission il est kaki. Mokile est comme bouleversé. Nabambelinga ekoti na etonga nzambe, tozo yebate où est le vrai prophète, où est le faux prophète. Naba vrai to koyeba bango ndenge nini. Et puis on a ba faux prophète, to koyeba bango ndenge nini. Évangéliste éclaircir bana nzambe. Bon, n'a pas moli nzambe parce que la dernière fois sika to sukaki. Lorsque tozo lobela likambuya, prophétie, tozo lobela na yango comme étant concept moko générique. C'est-à-dire qu'il renferme les 5 ministères en accord avec Ephésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 12, je n'ai pas paraphrasé. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme pasteurs, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification des corps de Christ. C'est-à-dire,
Ce qui kolo a suscité Batouba Sala Moussala Nzambe. Ce n'est pas pour s'acheter des maisons. Ce n'est pas pour nous voyager au Mato Kita. Ce qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas pour nous lakisa Batouke, va bâtir le royaume de la terre. Batouba mi pesa te na mbolingo ya mbongo. Mais c'est pour que, bah oh, y a pas eu grâce. Il y a qu'à participer dans la sacerdoce, va frayer chemin, en montrant à la génération qu'il y a après ce qui est sacré de ce qui est profane, en instruisant que botala et si quoi les ala qui évangile était bon la namuta côté abino makambo yote. C'est à ce juste titre là. Ndo mona ki tolobaki zamba telemi pas frapper ba homme de Dieu présenté au public parce que ba renverser moboko ba continue ba magie ba baby si sacerdoce ba kamati le profane ba continue dans le lieu secret ba continue dans le temple de l'Éternel. Alors génération bandio tengama batu bazo bate ni neza nzambe ni neza nzambe te yango wana dernièrement tant to sukaki na lobaki no ke toko koba na 1 Samuel chapitre 3 le verset 15 oyoka bien aimé dans le Seigneur ozolanda biso. Nous entendons dire batu balobi comment se fait tribuso tozo sakola kaka liwa batu balobi mingi babi ndeni ba évangéliste ndeni ba pasteur ba komi sakola mingi liwa po ni nzamba zo lekisa bango kaka liwa zo lekisa bango bénédiction te azo lekisa bango ko avancer ba ninga te pourquoi kaka nzamba zo lekisa bango liwa est-ce que ça bino moko ne bozo beta système wana to kaka nzambe ya lola wala kisaka bino ndenga zo lekisa bino ba liwa biso tobi que 2 Timothée chapitre 4 le verset 1 à 4 dit je t'en conjure devant les hommes devant les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche l'évangile. Reprend. Censure. Exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Ils se donneront eux-mêmes à toute une foule de docteurs. Mais toi, fais preuve d'un bon évangéliste, remplis bien ton ministère. En fait, nandimi que génération mozo telema. Oh bakokota na makambu ya mbongo te, ya prospérité financière, oh église et bon sani le royaume de Dieu et bandi ko bâtir le royaume de la terre. Soki batu bazo kufa pona nini? Mama nanga. Ndeko nango zala nanga la télévision. Ovandi peut-être scotché, aussi kaina stylo, nanina bisolo komoko. Zambe jamais abimisakali sakoli ya kolongo na mutu na mokili. Soki alobeli plus de 2 fois te mutu na yokite ke et lokozo sala et c'est grave. Batu bazo kate. Bon c'est la volonté nzambe ndesali ki batu ba sali nzambe ngo bakufa. Yango siko ta la volonté nzambe zani. La volonté de Dieu zandotote. Ezama lo mamo te bimika raboy. La volonté de Dieu est nettement exprimée dans la Bible. Exemple dans ce peuple liboso. Nego kamata Bible. 1 Samuel chapitre 3, le verset 11, tina verset 16. Naningo kanga malam. Nalobino kenzambe sora lobi 2 fois te. Ako sanctionné te. Même à yom dola nanga nanda kokuna. Nzelozo tambola. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Alors ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, moi l'Éternel, je le détruirai. Mais comment peut détruire le temple? 1 Corinthiens 5:5, Zotonayo, so continue à débauche, au commis débauché. Et là on y toyo kate. Nous entendons parmi nous des hommes de Dieu que même les prostituées, avec tout le respect que je leur dois, bazana papier na bango na Kinshasa wa, ba yebi ba sai na nzamba ba futaka bien. Tu peux imaginer ça maman nana. Voilà. Est-ce que même Numba, oh, bah, Monique, bah, Moïna, bah, Manzambe, et comme il a bouzoba, bah, yebi, bah, pasteur, oh, à Kotanga, comme avec son bengi pasteur, oh, à Foutaka autant, y a pas ça kabiso autant. Quelle abomination dans la maison de l'Éternel. Évangéliste, et bien, que Bandumba, bah, analyste, bah, pasteur. Est-ce que ce qu'on y est, bah, que, et ça, la batuna mboko, yo, bah, yebi, que $100, et ça l'a distribué, pour mouta, quoi, sa infirmité, à quoi, sa l'église, qui va bon, pour na yabiki.
Est-ce que bike na matete na lemba batu ba comme kolata chenette moko zo uta na franc-maçonnerie et zo pesa bango capacité ya ko sala nini appel de mort pour que ba prophétiser. En fait ce n'est pas ça prophétiser, ba ça ko prédire en même temps en annonçant aux gens l'événement vient na bango ba kombo na bango. Ils sont là à Kinshasa. Est-ce que oyebi que ba pasteur na Kinshasa baza ko tambola na basi ya église basi ya batu bazo tinda bango pour que ba augmenter onction na bango abima na mwasi ya mutu? Combien de mibali bazo réclamer makambo wana? Combien bazo bebisa bana ya batu ko so mafuta longola bilamba ba délivrer yo almona masa longola bilamba ba bebisiye? Combien on n'a pas entendu? Combien toyo quitté bazo sala ba machine banda ko batu au nom de la bougie, au nom de vin à côté nanda ko batu zima futa obo pakola nanda ko mubimba obo sala boy. Oui, cela peut être un rêve, Dieu peut le faire par raison de distance, mais quand ça devient une doctrine, ça n'a plus de raison d'être. Alors nzamba lobi tu bazo kate ya ngwa lobaki quartier général du mal, première rue, tira 17e rue, à Kolongola Batuti, à Koboma plus de 90% pasteur Bazakuna, jusqu'à ce que bako témoigner que Basimba ki bakisi, ba baby si Moussala Nzambe. Si qu'on a le bakina ok, et zanga ite mutana so boma mama. Aucune prophétie n'a jamais été dite par la volonté de l'homme, mais poussée par l'esprit, le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si on parlait de la part de Dieu, Nazamutaliboso, Totanga. 1 Samuel chapitre 3, le verset 11 au verset 16. Lisons au nom de Jésus. Alors l'Éternel Dieu dit à Samuel, Naboenzambe Aibisi Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Avertissement liboso yangoana. Version nzamba pesa nga mukola zo bisanga na koboma ba pasteur. Versa liboso na tanga yango. Albi na ko sala likambu moko e ko kamwisa matoi ya bato bakoyoka yango. Ingolo banini. Soki na koboma de manière à ce que na attirer attention bato. Na bomi moko na bomi mususu. Na bomi mususu na bomi mususu. Ça na osala ngo de manière à ce que mitu bato ningana oli kamni nzamba sali. Même verset oyo. Ezala mukanda de chronique. Pona ninga mingi mi tant tozoloba to pesa ba référence po batunanda ku ba monake tozo ko inventer te nzamba sana kanda azolinga a changer génération bimisa batu mususu. 2 Chroniques chapitre 7 gardez verset 1. Le verset 20 au verset 23. Po mona kuna balobi na ko sala likambo moko e ko kamisa matoi ya batu bakoyoka lolenga moka ebisinga na mikolezo ya. Nous sommes le 31 juillet 2018. Nazo longola sous pasteur moko en public élevé en dignité. Ya moka labino nazo quoi ça avec une maladie brusque. Ya mi bala kolanda. Dans les jours à venir to kolela sous musali na zambe moko. Mais batu bazolo bananga ezanga ite yoka message na pesa ka bango. Na labino ke nzamba longola ka mutute soki amoni sonyo soki ça été devant deux personnes na lobelo so kate. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 20 au verset 23, parole de l'Éternel. Je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que je consacrais à mon nom. La maison c'est toi. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons construites des mains des hommes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 16 dans le Bakawa, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et ça a confirmé dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20 au verset 21, je paraphrase. Vous avez été construits où vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est la pierre angulaire. En Jésus-Christ, tout bâtiment bien construit s'élève pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Mais en Jésus, vous avez aussi été édifiés ou construits pour être une habitation de Dieu en esprit, Hosanna à l'Éternel. J'en ferai un sujet de sarcasme. Donc l'olenge na tombola kio na kokomisa ndako na eloko sarcasme moquerie raillerie bando seka tala ninga bakufi tala ninga nzamba bomi bango basambwe zamba komisa ko lokola mutatomboli mais lokolo tamboli na kobanga yete lokolo sanctifié kombo na yete akozwa kaka nzoto wana akokomisa ngo sujet ya sarcasme parmi tous les hommes yoka et si placez que cette maison, par maison il faut entendre toi, les temples où le Saint-Esprit habite.
Par maison, il faut comprendre. Et si comme molimo mo santo vana kanenzo tonayo. Lolenga tombola kyo. Alobi boye. Likolo ozalaki batu badeko kumisa yo. Likolo ozalaki batu babetela kyo maboko. Nako bamba yo. Yoka. Plus haut placé que était cette maison. La Bible dit, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Donc, ce que ça qui roge bakadamba tombola kyo. Ce que ça qui que ce soit, oh lelo aussi comme bon ayo, au commission batangi comme église batangi comme bon ayo. Le chef de l'église est revenu pour paître son peuple. Et c'est le temps où le Congo doit être présenté aux nations comme la nation prophétique afin de jouer son rôle. Il y a destinée prophétique en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde. Si Koloko la tombe la kiyo, arabi nako bambayo, nako ki sao soni, batu bakole kabakotuna. Kombo ya ndako za kili kolo vraiment. Pona nini nzamba bambia ngoboye. Batu bazotu na mituna buka bazokufa. Évangéliste Roger Baka, pour nous ont pointé trop na première étude du 7e riz. Et ça, combien de sous ces athées? Maman Nangaï, quartier général Yakisi, na Makamanzambe, et ça, awa na Kinshasa, na limité, première hérite na 17e, quartier industriel, na gauche. Je suis. On a précisé, on a précis, na première hérite du 7e riz, comment ça? Maman, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tala. Na ina la kiso peta bande ko na la kisabino te tang na bino ko ya. Hein, bo permettre ye à mon appui à témoigner. Na lingi au mon a bien aimé dans le Seigneur, makambuni ne zole kana mboko. Mama, na ninga ko tala. O moni mutoyo. Yenda zo pesa ba pasteur nyonso na Kishasa kisi. Zelo tanga. Tanga na mungongo. Hein? La fondation Jésus, les grands alchimistes. L'alchimie, est sa prédication. Alchimie, est sa pratique occulte. Et sa pratique du monde à ténèbres. Mais tala biloko ni azoteka. Dans le déchirement de mystères et de mentors. Bah comme une maître spirituel, mage et puis expert en para. Tala biloko ni azoteka. Pacte avec un. Et les esprits. Bah, commis talisman spécial ou pouvoir de la domination. Babaki Sinignan, pouvoir de commander les anges et faire des miracles. Babaki si awa. Nyon se zaliao. Ça se vend au Nigeria. Magamu nyon so so mona sa na Kinshasa wa ete kamakana wenze ya Nigeria. Oh, beyet. Kasi yene mutatinda kaye batala kamutu batali likabona yo batali nongo soloba batali nongo so prêcher ba monique non avec toi on peut faire beaucoup d'argent et sa boutique et ça va faire batu baso ko sana Kinshasa basali na nzambe ya solo basana mboko yo batu bateke évangile ya solo basana mboko mais na so bisa batu botika ko cho l'église on a pour la mandalala botika ko cho l'église on a pour la basana instrument te botika ko cho l'église on a pour pasteur na bango sana voiture te. Botika ko l'église ona parce que pasteur na mwa ki na rapporto tete zamba ko sana na mosai na nzambe mais église ne sana batebelete zamba ko tambola na mosai na nzambe mais na famille na ye muto mbongo asate et la kisite que le kola sana mbongo te nde nzamba sana yete zamba tiki be église wa minelo so mona ba instrument so beta zamba fani na be église ba mandalala o ba so mana ba nzamba nzembo akala o ba nzembo lokwa ba nzembo esila biloko nyonso ekotikala na mokili oyo kolo yesu akumisama alléluia. Donc c'est-à-dire tango kalbasa ko lakisa biso olinga bozu ekotikala. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Luka bo kontina nzambe mbongo ekotikala bandako ekotikala banke ekotikala avion zo sombe ekotikala lakisa batu bami bongisa yesu azozonga batu bazo sambela nzambe bazo sala kobo na kati église batu bazo sambela nzambe bazo botana ba pasteur. Bato bazo sambela nzambe bazo sala pité entre eux église comme il adultère moko oh yoki solo même na ba pagano zo sala mandé ngwana te. C'est où comme ça on nzamba tinda kibiso to former ba disciples on ba banga kaete. La crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Église bazo tangiso ko banga nzambe te. Hata ba pesio bozu yaya à la dernière minute de ta vie
okokanisa Matteo nazoteya. Amen, évangéliste Roger Baka, mais tout le monde a pasteur, et belé ba comme bimondier na poissa. Tu évite Isaac Saint-Esprit des autres dirigés, on va le bas bêtise. Pour tout le monde ils bazo parler à langue, mais na langue on a bazo parler na moi bêtise ndambo ekoti. Eza nini na nyoso wana. Ozo kate ke Bible lobi ngai Nzambe likolo na tombola kiyo, na kobimiso la misu na bato. Même en pleine prédication tu vas cracher la bêtise. Parce que oya kuku ekobima na poissa. Zamba yoko bomba na Nzambe kobomba ne wapi na sela mai azali Zamba mona ka mutazo sala lolendo parce que lola simbi mbongo parce que lola monika komi mutu munene amoni batu bazoba amoni baboti ne batu pamba bazola kise mwana nzela to la kisa kyo yango te non lokolo so lesa ye lokolo so mbise loso na ndako lokolo so mbise mutuka alobi tengana ko continuer na nzelo Zamba ko bimisa yo na poisa ozala mutali boso ko tondisa mabelete hein. Bible lobi na kobimisa yo ndenge na tombola kiyo ndenge pe na kolakisa batu vina yo sala ka yankuku eza nini mama nanga tango batu bakotuna 2 Chroniques 7 22 lobi boye et l'on répondra batu botu ko so yano nanga e yano yango eza na Bible soki batu ni mituna pona ni ba okufa pona ni basala Nzambe bakomi na ba paralysie pamba pamba comment veux-tu mutazana 2 kobikisa batu na ba guérison maladie soyez akoma paralysé Bible lobi soko sala ka mabete mabeko kota na vie na yote na français celui qui ne fait pas le mal n'aura pas de prise sur lui en public tu dis que tu crains Dieu mais bien aimé dans le Seigneur la fornication que tu commets chaque nuit et kobo yoso bimana bana batu ba maya mungwa ozo memela bana batu balobi et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Éternel le Dieu de leur père qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux et ils les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces malheurs. Et il y a des conditions pour que il faut qu'à tout prix et de manière continuelle que tu te tiennes toujours devant le coffre de l'alliance. Et si tu as prié les autres, maman, c'est nous traitons durement nos corps. Le reste, n'a pas na génité. Nazala posate, n'a pas na boîte. Nazala posate, n'a pas na la masanga. Nana posate, n'a pas na l'ambiance. Mais pour la soloba, je traite durement mon corps afin que le jour langana zangate na bato bakota kuna. Yango zomona na bulenge na biso, mais tozo bunda, tozo senga Nzambe, bon manzoto, mais pour bon manzoto, o bana ko la volonté en zoto te, il faut dose ya prière matin. Plus tu pries, moins il reste la chair. Plus tu pries, plus tu diminues, la dose de l'humanisme en toi va prépondérer la puissance de l'esprit qui va présider à la destinée de ta vie. Va penser à Mokili, oh, ça n'a pas souvenir la capacité. Mais ça, tu vis de prière, parce que Satan sort venir au sur la masoum. Objectif n'est pas de tirer au sambela. Tant que tu es sambela, à l'oukel au film, on a 4 églises pour tamboula naï. Yo pense mon ango normal, hein. Mon ninga n'est pas encouragé, mon ninga naï, camarade. Regarde comment on a passé par ridiculiser par pasteur. A vu téléphone la tienne main libre. A so benga pena combo na ye. Alongo le ata pasteur, alongo l'évangéliste avec docteur. A te baninga na so na bengo mona. Est-ce que les hommes de Dieu vous ne voyez pas comment nous sommes humiliés? Est-ce que vous ne sentez pas l'église est comme dénigrée? L'église n'a plus de voix. Non, que s'élève la nouvelle génération. Yango monia na so songa, na pesa ki verso yo. Pona biso ke Nzambe abetaka mutu te soki alobeli mutu 2 fois te. Yo ke exemple li boso na peso yango. 1 Samuel chapitre 3 le verset 12. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que je prononçais contre sa maison. Namokolo wana nakokokisa na bomo ya Eli makambu nyonso na lobaki pona ndaku na ye. Oh, mais soki ezaki mbala liboso Nzambe asolobela Samuel, pourquoi lobake nakokokisa makambu nyonso na lobaka, c'est-à-dire alobelaki mbala liboso ba pasteur na biso nyonso tovandi na bango ba musuba bandaki na Nzambe mama na ngai. Mais batiki Nzambe. Alors lorsqu'un homme de Dieu qui dirige les gens atiki Nzambe, église peut tiki Nzambe. La cupidité de l'homme de Dieu entraîne la cupidité du peuple.
Le rejet est le péché qui a dominé. Celui qui est le berger, c'est le même péché qui va dominer à l'église. Ceux qui pasteur basi bakangé na adultère, c'est que l'église n'a pas, au moment n'a pas comme pité. Pité pourquoi? Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Certains dans la poste à quoi il s'église, certains dans la poste à quoi il s'akaka moutou à sa responsable l'église, na simanaye ban patino so bakokuya. Église c'est quoi il est là pour nanine? C'est parce que Satan a longi batumususu à côté à prospérité bien. À côté il y a délivrance bien. À côté il y a élévation bien. À côté il y a batubaba la bien. Batuba zomisala bien. Bazo ba visa ba voyager bien. Mais ce qui est comme côté à côté il l'isumu azate. Pourquoi? Parce que tout homme est esclave du péché qui a triomphé de lui. Quand le péché domine sur toi, tu ne peux pas parler du péché. Bamingi bazo tombokelanga pona nini? Ngala musantute nazo senga bango malili ekoti na mboka yaya. En temps ya malili esenga batu ba pelisa moto. La chaleur c'est la prière. Bon ya totele mabana na Nzambe. Katikati na bino zamba kozongisa bao bazaya ye. Ndenge Nzamba solo belanga pasteur moko na limete. Alors yebisa ye. Nazo lingala sala yo likamumoko yo kamwisa batu. Mais lokola Nzambe mutu na benga yo zonga. Et na loti na ndoto ndeko wana zo regretter azo luka ndenge nini akozongela Nzambe. Mais la première étude de 7e. Afin que batu bazwa signe dans les jours à venir. Bon, on a confirmé vos quotas. Entre deux hommes de deux basaki ba camarades. Ba prier si kamoko. Moko a ko dénoncer mususu. Tango vous commande ba dénonciation wana. Comprenez que je parlais de qui, mais sachez que ce que salami. Mutala ko kufa isusute. Nzamba ko songi c'est parce qu'il s'est châtié a humilié na katikati na bato. Awa na Samuel azoloba e ko yak na koko kisa. Bon, na koko kisa makambu na lobaki, makambu na lobaki yango kolonini. Yo kati na saka ngamu na loba mama. Nzamba ko sa la confiance na mutu moko te. Dieu doit faire confiance à toute une génération. Bato no so bala ndangana toze bele mais parce que ngai na le kana TV yango na sibir ba coup direct ya bato. Mais ça na bato bazo terre na poto. Aux États-Unis, na Australie, na Afrika, ba telemi déjà. Ngai na saka mungongo ezoganga. Et je supporte avec humilité. Ben jure nyaso bazo finganga. Ba sueli wanga na souetele mutu liwate. Nazo rappeler bato c'est que dit la Bible. Parce que celui qui pêche, c'est l'homme qui mourra. Ah, bazolo baboué. Je lui ai déclaré, mais je lui ai déclaré auprès de qui? Nzambazo Samuel. Nasi na ebisi déjà. À cause des crimes dont ta connaissance. Namakambo ya yebiazo sala. Maman, obani makamsu na lobawa, batu bazo silika bandimi bazo ganga. Oza makama bandimi te na lobawa. Nazolo bana batu ke ba prêtre à Jérusalem bo sokola bilamba na bino. La Bible dit que tes vêtements soient toujours blancs. Et que l'huile ne manque pas de couler sur ton front. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Zamba sala kana mutu azana bilamba salité. Bilamba salité azali ni pité. Bilamba salité azali ni ekobo. Bilamba salité azali ni magie. Et les autres œuvres de la chair qui s'opposent à l'œuvre de l'esprit. Ceux qui ont moni, au comme ils la pité, ozala mutu mo azo encourager yo, azo zelandeli wana yo pa chola yo lobi. Ah Nzamba soloba na sina ebisaki. Na ngisko mona ebisaki ndenge nini? Tozongi. 1 Samuel chapitre 2, le verset 27. La Bible dit, un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne suis-je pas révélé à ta maison, à la maison de ton père, lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je lui ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour montrer à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'effort devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et les offerts aux enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Pourquoi vous foulez aux pieds mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser de prémices et de toute offrande d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que la maison de ton fils servira à ma gloire. Mais maintenant, vous n'avez pas marché devant moi. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père,
en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Alors, lokola yo sakani nanga. Opesi bana na autorisation ba sakana na evre nanga. Lokola permettre bango ba sakana na evre nanga na lobeli yo kite. Otindi suna bana mpaka akozala te na famille na yo. Na libota na yo mutu akokola koma mukola akozala te. Omoni tangu mutu asala mabe ezake sengo. Tangu mutu azokota na lisumu ezalake sengo. Epesa ka joie. Mais tangu liwa bandaka koya nde mutu akomi ko réaliser na sakana ki na Nzambe. Atuni bana na yo ke nourriture consacrée so ba lambiango bozela ezala kui. Mais bana na yo zotala bango bakamati fourchette à 3 dents. Ba kotisi na katabile ya ba sacrificateur. Ba bimisi yango avant que ça la kui. Na pekisho na bitika bana no batika musala wana. Yo Eli olobi olingi bana no koleka. Sikoyo na sakoli likolanda kuna yo. Okomona makambo ko salema mpaka akozala te na ndaku na yo. E ubela kite bitumbeye na mboka. Ofini na fine bakoti na bitumba bakei. Mama, so nzamba kanele bino. Azane loko akosala na mboka poaswa bino. Ako provoquer guerre. Na guerre wana babomi batu nyonso batiki bango. Bakangi batu batiki me kaka yo na bana no babomi bango. Pona nini? Tu as été moqué de Dieu. Et s'il était lokola pe na mboko yo. Batu bazo diriger mboko yo, opposition comme majorité. Ba osala makasi na bango ya kosala politique. Mais à tous ceux qui sont en train de trahir le Congo, un jour l'Éternel créera une circonstance. À qu'on retrancher du milieu de nous toutes les personnes qui sont en train de se moquer de Dieu qui parle. Au final, bakena bitumba. Mama ngai na ebite. Mama mona lobaka, na bango ne sengote. Nga na moni exemple na nga moko typique. Papa o yangai 3 fois député national. Mbongo na bozui. Mais la moni nanga nzamba longoli na mokili, abeli, nzamba longoli, nzamba bisinga, tala likamuna sali. E sikano soko kende. Kanisa ngai nzambe. Nazalaka na mawa na ngai e comme ça nga so bate. Soki na solo bela yo yoka. Lorsque je te parle comme un père. Ngai nzambe na tata. Na reprochaka mutu pona lingi. So na lingi mutu te na ko reprocher te. La Bible dit reconnais que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un père aime son fils. Si qu'on a bitumba wana au finira bakwei. Tangu bakwei message moko atelemi. Apakati mbango aye alobi papa na bitumba kuna bana no mibale bakufi. Tangu Elia yoki boyoki pasi na motema. Mbala moko balobi atelemaki akwei mutuna ye e beti na sima apasuki. Mwasi moko asaki na zemi wana. Tanga yoki ka babika Elina ofini la fine bakufi ye pa kwei mbala moko aboti mbala moko gangi ikabod. Ikabod la kisi na hébreu la gloire de l'Éternel a quitté Israël. Voilà comment Dieu avait parlé 2 fois. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Nana biso ngamba linga basumu ki bakufa. Zamba lingine babongo la motema batika misala mabe bazokende ba vivre na ye na se na mabele. Mais si quoi le problème en Nzambe za nini? Azomona ke Congo esengele telema eloba liloba na Nzambe na monde entier tango ngo ekoki. Mais banani bako telema et quel évangile nous allons prêcher? C'est pour dire l'Éternel Dieu est un Dieu miséricordieux, lent en colère, riche en bonté. Mais ce qui a bandi kanda na ye voilà pourquoi nous sommes en train de dire qu'il faut reconnaître ce qu'on l'a dit déjà dans l'auto. Mbala liboso lalaki o sutiki ba olanda babeta yo olamuki on ndotoni na loti. Job chapitre 33 le verset 14 au verset 17 totangi. Bible Zob la bise na Job chapitre 33 le verset 14 au verset 17. Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Yangona avant Nzambe akomisa mabe na famille ya mutu. Akoloti sayo ndoto. Attention batu baninga basalo mabe. Attention batu bazo kanela yo batelo poison. Attention batu bazo kanela babo mamwana na yo chikobota parce que ba sepelaki na libala na binote. Suka Nzamba kolali so na ndoto alakisio ozomona ndeti mutu moko azobenda mwana na yo. Ozomona ndeti mutu moko akoti na ndaku na yo azolinga iba. Et ça va message pour la rebisayo la mouka na prière bato misala mabe basali nini batelemi. Premier avertissement. Deuxième avertissement, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil, lorsqu'il est endormi sur sa couche. Donc mbalali boso et cause aux hommes c'est nzambe c'est ba loti déjà bandoto maman ngai kakate pharaon kutu muto magie.
alota ndoto bongo nzambe alobela basali na ete Pharaon kutu mutaza musala nzambe te alota ndoto cette vache maigre bazola cette vache ya santé malamu zamba zoloba batunde balingi sukozongela nzambe te miteme komi makasi bolingo ya bozu ya mokili oyo bolingo yako mama na ngai évangéliste na tuna no mokutuna oyo elo on ezo sala ke bino ba pasteur ba évangéliste ba docteur bozala ya kopanzana boye confusion ekota entre vous po ni bozo misangisa te bo misangisa bote ya bana na nzambe po maka mususu eza ke évangéliste azolo ba maka mususu docteur kuna azolo ba maka mususu prophète kuna azolo ba maka mususu archevêque azolo ba maka mususu ko confusion ekoti po na biso bana na nzambe mama bible ezaka moko bible eza mibale te en tout cas limbisa ngai bible ezaka moko saine doctrine ezaka moko Saint-Esprit azaka kamoko. Jésus-Christ azaka kamoko et le Dieu azaka kamoko. Tu as 2, 3, 4 paroles. 2 Timothée chapitre 3, le verset 13 au verset 15, la Bible dit. Mais les hommes méchants, vous comprenez? Évangile les amants comme batamité ma beba koti. Oyebi banganga nyonso bazaki na limité awo. Pa bazako tala maboko ya bato. Banganga nyonso bazako tala maboko ya bato pa mona ke non, o tala tali sa chance. Bake wapi? Bah, continue à quatre l'église, aventure. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 13 au verset 15, mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, malheureusement, ezalaka te pona ko sepelisa biso. Ezalaka pe pona ko corriger biso. Ezalaka pe pona ko instruire biso to zonga na nzela, po so to zongi na nzela, batuma ba chola biso so na bolembu na biso, ezate to komi prompt à toute œuvre. Évangile les amis balete mama nanga. Mais Dieu n'est pas pour le péché. Nzamba zanzamba masumute. Nzamba zanzamba ya bopeto. Azanzamba ya sainteté. Alingi batu batambola na ye bazala petwa. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'exhorter tout le peuple de Dieu. Oh, nyon somoni nzamba bengayo. Ozala na mutu kate eza problème te. Ozala na mbongo na banque te nzamba kopesa yo mbongo. Maintenant nous sommes en train de demander na bango nyonso bazona ndabiso. Est-ce que l'Éternel peut-il avoir pitié de toi? Jérémie chapitre 18, le verset 1 à 4, le dit, soki nga nzambe na lobi ke na boma. Na détruit ton abattre. Mais soki mutu na lingaki na boma, a se repentir na misala na ya mabe, a zonge pa inanga, ngai benzambe na bongo mi na mabe na lingaki na sala. C'est-à-dire que l'Éternel a encore compassion de nous. Na senyom to landanga na ndako. Kotala ngai te instrument inutile, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, valeur ezate na misu na yo. Motuya. Est-ce que koko bongo la motema parce que bana na yo bazana no bana mike sengelo boko la bango. Est-ce que musala nzambo bandaki nzamba ko zongela na yo. Azanzambo soki abongwami, ata batu baboya ki yo ya ko zongisa yo. Azanzambo ata batu ba rejeta ki yo, zamba ko tele miso ko zongisa na musala pesa ki yo. En sorte que si tu caches tes fautes, tu ne vas pas prospérer. Mais si tu les avoues, tu les délaisses, tu obtiendras miséricorde. Est-ce que tu as la bateau? Merci, merci, évangéliste. Tu as vraiment la soka, tu as clôturé pour Nalelo. Nevi Kembala Sima, tu as continué côté de Soki, tu as continué en poto clôturé, l'évangéliste. Molilie, Paul Lenga Sili, Namitiki e Painayo. Ngolo sunga Satana mbelemi liboso nanga nakombona Yesu nakolonga Nzambe Nzambe batelaka banana yo Sokoyo Obateli
ejali nakobanga te mosikoli na ngai ajali akolobela ngai ajali na bomo yo nde pole na nga oyo natelaka motema yo nde mwinda na nga nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wapye yo nde maloba na bomoi etamboli na nga na nse na moyoyo ekambami na yo nkolo yo nde pole. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Les grands intercesseurs assis à la droite du Père, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, Adonai, le maître de ces services que j'opère. Tu as dit, parole de l'Éternel, dans Jérémie, chapitre 18, le verset 1 à 4. Si un jour je parle de détruire, d'abattre ou de ruiner, mais si la nation sur qui je proclamais ces paroles se répand et revient de ses mauvaises voies, moi, l'Éternel Dieu, je me répands aussi du mal que je voulais commettre. Père, tu n'es pas seulement un Dieu qui tue, tu n'es pas seulement un Dieu qui châtie, mais tu es aussi un Dieu qui peut transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, en sorte que tous puissent reconnaître ta grandeur et témoigner ton amour envers le peuple. La Bible dit, Israël, je te pardonne au double de tes péchés. Elohim, je présente ce peuple devant toi. Je leur ai parlé de toi, les cœurs sont touchés. Certains sont prêts à marcher avec toi. S'il te plaît, Saint-Esprit, en accord avec Jean 16 et 14, quand viendra le Saint-Esprit, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Père, donne la vie à ton peuple. Récupère ceux qui sont entre les mains de force du péché. Car la Bible déclare, pour l'amour de Sion, mon votre Père, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore et ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ésaïe chapitre 62, le verset 1 au verset 3. Je proclame le pardon dans la vie de quiconque a suivi ce message. Je pardonne, Père éternel et Dieu, car tu as dit aux apôtres, je pardonnerai le péché de quiconque vous pardonnerez le péché. Père, je prie que tu te souviennes de ces peuples. Que Congo ne fasse pas naufrage. Que la fille et le fils de Fillon ne tombent pas, Père éternel et Dieu, devant la mort physique précoce. Console-nous et pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci l'évangéliste Roger Baka. Donc, Maté Aboye Salarabia, na peuple de Dieu, Onyo sa Barozora Libaku, ya kota la besoin na Eko RDC. Dans Ngarana Souksa Nanzembo, il y a le frère Matou Samuel. Yo moyenge bene, ya bayenge belinyoso. Yo mobulami, ya babulami nyoso. Sala nanga, oye lingi yokolo. Pesa nanga, lolenge bongi nangai. Osunga kabaye babokama, oyo bazana tinate. Osunga kabaye bacholama, oyo bazana tinate. Sala nanga, oye lingi yokolo Pesa nanga, lenge bongi nanga. Merci beaucoup. Oh, merci. C'est pour tout contact. On va vous la biso, on va biso to intercédaka. To priaka, to soutenaka batuna bitumba, il y a ordre spirituel. To zaba oya mukenza mbasisite, na zanga mokote, na pesi merci na bande ko nyonso, o basa ko intercéder pona Congo telema, église nzambe telema. Na pesi merci na basa ko intercéder pona biso, le moindre de tous. Na pesi merci na ba nyonso bazo tia loboko, pona ko soutenir musalo et là la tenga je n'ai rien. C'est vous que le peuple de Dieu va choisir pour que to comme ça musalo à destination. 00243 9 98 82 0 0 0 4. On est dans WhatsApp, au Konsabiso, pour te solo là, te partager, peut se soutenir mutuellement. Deuxième numéro direct, c'est 00243 90 79 66
785. Que Dieu vous bénisse. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, l'évangéliste Roger Baka. Que Dieu vous bénisse. Amen, nous sommes déjà à la fin. Nous vous disons merci. Vous qui êtes là, branchez, scotché en train de nous suivre sur www.ecordc. Merci Merlin Niwa. Merci à le boss Jean Tubo Tubobo. On se retrouve avec vous à la prochaine. Allez, bye.